CPP TV officiel. Non, nous attendons pour réconcilier tout mon côté na monde abina te. Non, n'était pas avec Gabriel Seri baba na obe banana moi sosogi nani. Na bossa ni kombo na ye. Il pas à moi monene bo. Na meke ko benga Gabriel parce que Gabriel a actrice les abeilles. Na meke ko pese conseil tant que président na ye. Ayoka ngapite bobo mamoto wana. Ce n'est pas bon. Boke baka na ba langage moko o eza ba mal ba dépasser ba injure public. Yana ba pénalité na ngona l'état. Parce que si vous avez un porter plainte, vous preuve, vous avez 3 mois, 6 mois de prison. Il y a un conseil. Tu as un artiste. Mais vous avez quand même pour monde d'abino poison comme il m'a dit. Maman, et donc on peut comme banque sang. C'est pas comme tinda batu. Ne tu babitila papa nsaka la poison nganga no babitila nga poison pour matangenge. Atana ko kufa nga lelote. Motila nga kaka. Et mo banque sabat. Ne mikole kaka o Delta Force. Mikole ki o Cheko. Mikole leki o Ibutu. Mikole su makaya ba Cheko na o makaya lié poison. Mais pas so lela ngwa. Ngana ko banga nga ko tambula na ba luka leki nga sa kufa na itu sa na souvent dadi Kambala pe sonam. Na mo banga mana na mwasi nga to zo mela. Toujours lié ici. Non, comme banga vraiment en tout cas. Et ça peut pas plus monsieur la kenati, ba fête monsieur tout sur la kenana ngate. Ba milliers surtout na zara penalty. À part musala nanga. Na uti musala na zongi. Ndeko Renata Uto Balo a informé quand même. Na zaki informé. Yo zaki invitation te. Bon. Après ça ngate, je ne sais pas pourquoi après ça ngate o bakendeki, c'est bon ngape na ki. Lemso ko pesa ngape na yina ngate ponga na ki pananga ba fête. Mais Mikolo na réseaux sociaux en tout cas, libala Renata ça la polémique. Amsus ba oh abali mobali tozo yebate. Amsus ba lobby abali mukolo. Bino kaka bongo. Di kapre ba bali na yo mama moi ça le game na ai. Moi c'est longa kala. Oh di. Moi c'est longa kala sune. Moi ça saka moi si. Azala mukolo azala mulaya azala ndenge na saka moi si. Taka bali moi c'est moi ça le choix eh. Bino bolinga bala mbala nene. Oh en tout cas bino artiste. Félicitations maman Renate. Suivez les guides. Na lobi yango. Na bi mutu no so ozana mobali bala toyeba. Mutu ozana la reine bala kiti. Esa bala ki artiste comédien. Abali mbala Eric Mbambi. Kitoko mariage. Wana parce que la reine azalaki toakine na troupe moko na nouvelle oyenge. Ya mutu ka pe invitation na keleki fête. Papa Johnny, moi, actualité, mon sous ce jour, René Mikolo Eza. N'habite soko yoki, porte-à-porte. Bandeko, n'habite africain, africaine précisément. Bazo qui est à Dubaï. Balesi bango banyei. Bon, bina yoga tu n'ingabi. Oh, Dubaï sous ma kambi kobi kuna ya boy. Nga sa ça lenga na moni ba image yango mais na ba na moi na nga presse bobo ma image na toko tala ngo 2 fois 3 fois te. Si vous avez fait la biloko ndengwana je n'ai évité quantité nini ya nini matière fécale ko bimeko tana muno quantité nini ozo li yango pozo sepela aza $10,000 ni na suka $20,000 na ndenge atako to 10,000 yango souffrance yo muno bien salité on ezana ba kilostome ezana ba trichocéphale ezana salité ezana poison na makambele bele salité donc pona mbongo ndimi bon je ne sais pas maman ngai lelo tilo bina ko sala CPP TV officiel. Mbote balandi CPP TV, lelo toyeli bino émission na bino actualité news o bolinga mingi o epesa bino ba actualité sur Bartus Terne o ezo le kanambo kanabiso Congo. Lelo nazana ngamu côté na plateau o nazana oyo boyebi o ya asekisa kabino o ya edifia kabino na mosala na ye star munene ya mboka na biso Congo na kombo ya Papa Ntakala o souvent tobenga ka mingi ya Johnny. Sans plus tarder, bonjour ya Johnny. Bonjour, bonjour. Boni papa nangai. Non, par la grâce de Dieu, nous mon santé très bien. Boni vie, boni santé nyonso. Très bien, vie peso qui ne malam. Famille pesa bien. Famille pesa bien. Papa Johnny, o tobinga mingi kobenga ya Johnny. Mutakala. Mutakala. Betela biso moi bref présentation ya Johnny. Mingi ba yebi on a komba ya Johnny. Ya Johnny comme on Ntakala ma foi ni Clément. Ya Johnny pour les intimes, grand frère nanga via Damou Tapesa nga mais akufa ya Johnny ndenga zawana marié avec maman Doudou Kabalo, maman Mapasa, maman ya Banebele. Ya Johnny azali agent ya RTNC, producteur, animateur, journaliste. Ya Johnny artiste congolais, artiste comédien congolais, chevronné. C'est babi chevronné, c'est-à-dire à Kuba na musalango, à Kemba na musalango. Ozolanda avec 48 ans d'expérience, c'est ça mukete.
Olanda banana bani musalo. Il y a Johnny azana Kibunda 25 bis na commune de Makala. Il y a Johnny banana e bazana venu sur envie. Aujourd'hui Blaise Ntsakala azana Saint-Étienne en France. Loris Ntsakala na Joël Ntsakala bazana Luanda. Dorcas Ntsakala Biga Ntsakala Princesse na Prince Ntsakala bazana kata Kinshasa na maboko na ngamoko. Voilà. Na maboko maman na bango maman Doudou Kabalo, tout ça bien. Voilà. Il y a Johnny par rapport il y a 40 ans au lobby il y a expérience il y a musala na yo o toyebeli mingi ni nango ya malamu o ozui au bénéficier na musala parce que faire 40 ans dans une affaire ou dans un travail ça pas mbaté. Bon, ba souvenir c'est belé. Mais o yo pe o prena ko ba ezana ya mutuya pour le moment eza santé na biso. Ndenge première dame maman Denise Nyakero. Après ça, donc tout le paquet, tu me benga artistes en voie de disparaître. Pour tout ça les belles maman, les artistes comme en voie de disparaître. Tu joues mingi, tu joues biso, ba sumu, ba vieux kwedi, ba ngalofa, ba tout ça les belles ba maman pembe, ba maman linga, hein? Tout ça les belles. Bon, tout ça moi belle, oh ba remettre biso ba carte ya mutuelle de santé. Ba pesa sur l'hôpital belé ba opportunité na HG ba bangaliema ba monkole ba hôpital ki ba pharmacie kili ba nini donc soit na biso maman ya nzoto nani oza primordial malamu zanga mbonga transport pour comme hôpital wana biso na mbongo na yo ya transport traitement na yo makamuno se za ofele ba examen ofele ba kisi ofele voilà le connaissance vraiment primordial pour na biso. C'est que juste pour une précision, prise en charge wana ezaka bino ba ancien tona ba opé ba bimisika. Bon na kati wana ba ancien surtout boké ba il y a des anciens na ba opé bazo matana théâtre. Net ba décoration be bakata to outre ba musika mais biso ba ni liboso na ba quand même ba bénéficiaire ba jino là ba bénéficiaire pour ba salipe moi mingi ba esobe ba sai ba sapi ba bénéficiaire nango ozola nango pourtant biso to sala ba succès makasi wana ne wana ba bazala te mais tant ba peut ba yé ba ni ko ba innovation ba ni pe ko bima donc ba saki pe na droit ba bénéficier nango donc to ko sala ta ba 100 ba 120 130 bou c'est ça le problème exemple nga ba pesi bilali batika bilali ba no pesa ida ata yo moko ata za na succès na yele ki na biso wana mais ba tika bilali était pour ne ba tika si mais était pour na yeno. Difficulté ni ya Johnny a rencontré par rapport à la carrière artistique. Bon, difficulté il y a biso na carrière artistique ezali to baka ki tant to bandaka carrière artistique to kena ba normal ba théâtre to ena ba nzonzing na ba nzonzing wana to biso tant to bandaki yango na ba VHS bi banda VHS wa minene wana to kena ba CD hein. Mais les lois yo to comme na YouTube difficulté makasi. Ba to tala biso pena bien penate na carrière ngo. Ozolanda parce que na YouTube mutu azana téléphone so azana ba gigate ba megate otalate. Mais les ron ba to teka ba CD ba bande wana. Mais wana pesa ki ko somba CD pour ozongo elete. Ozo somba mais zala ki en frag ezaki belé. Mais bino ka ya Johnny bozako lela ke bazo pirater bino ba CD. Pirate wana zala ki. Lelo mundela pirate wana zala ki mala elaki mabe ezaki pe malamu. Malam nango ezaki. Malam nango ezaki nini? Par exemple ba pirater bino. Et kena ba mboka musu na ba oyo ni tokena na ba oyo. Na oyo ba yamba biso lokola ba roi. Pour ba pirate wana. Musu ko somba nete me aye pesa nga ya mama. Nzinga pesa nga CD one bimaki na copier. Eza ba pirate zokende. Mais na YouTube mama difficulté zali yo kasi ba théâtre. Nga uto sala na pesa exemple ngina uto sala théâtre mo titre na moitié. Na sala yango na SB na Sila Bisalo. Tout n'a siko est-ce que bato bazana ndako ba yibi théâtre wana batali yango wana mais vrai théâtre na biso sali et sali makambo mais lelo yo pona batala ngo il faut na kota na théâtre na site wana na tie ba giga na beti papa na recherche est-ce que muta azuka azui par exemple téléphone bandaki ya mukebo e kaka mais olatala na TV ya mukebo e akubayi. Donc et ça les biso shit na difficulté y makasi. Na monde doit futa ma bien. Mais na monde à YouTube. Mais bino bozaka compliqué. Avant bozako lela air nuance. Et puis bozako comme la souka ce bossi si théâtre na bino, c'est comment encore bozako comment
comment cette vidéo n'est pas à vendre ni à distribuer ce qui babilo au moment ya bon copyrighté maman tout nanga pona ni tout ça sala mpona ba producteur baza ko sala nde bazo pirater bango bisoté parce que biso nga so sala œuvre nanga na tegeli producteur na bi film na sali a tout nanga fo pianga komenga bi bon fo pianga lemso 5000 na bengi bato na zaki na ngo bezo ba tourner na futi bango mbonga na kotika tana $1500. Mais YouTube a un problème, papa. Ils ont un problème. YouTube, téléphone, moutounio, ce soit dans téléphone, dans la capacité au côté YouTube. Ce soit dans la benga. Combien de minutes? Comment moutounio, madame Koufanza la kazanga. Non, Nabi, j'accepte. Mais moutouna on a pas de difficulté. Tout n'a pas on d'accord. Et ce film pas Jonas Salim moitié moi c'est italien. Est-ce qu'il y a un problème à marketing tes côté Nabino? Non, comment marketing te bon yo le bi moutou ça na YouTube. Attention. Combien de sites to ça non? Plusieurs. Même ta fille et l'émission de Sali. Pour maman Talango. Il faudrait que batinelinga lien to na robeta na CPP TV na monion. Mais Johnny yebi kezan la bato bazo gagner mbongo ebele na YouTube. Attendez, nazoya. Maman, tant YouTube bimaki biso na to tshana na mboka na biso. Obi ba mboni ba kimaki mbango fungula ba site. Faut pas ça la théâtre, pas ça la émission. Faut pas ça la émission. Basala ki les ba site wana kiwa ngana za artiste comédien les rona bazo futanga $300 major bisala futanga $300 so na comme film futinga $600 mais les loyo so ki trésor nzinga benginga ya osala film CPP nzinga futanga combien aozo seka mon siko sekite yo si combien CPP ko pesa to pesa ka exemple ako nzinga on pesa ngata $2000 mutako ganga. Mais alors ça ndinga ko débrouiller na oyo mukia ozana ngo vetoni nazaka na mo mukia yoza mutu na biso ya zwa kaka oyo mbota likaso tatu na kufungula bona ko sepela na ngate mais natali ndinga na ubisa confiance pa net na ka ko tourner mama omone nga na yaki hapa sababu nga na ke tourner na mbinza tunanga na tourner bobo melinga combien au $15 na oyati ah tungise na bina oyati to kete na ba makaya pourquoi que nous yo pesa $15 $30,000 ngamu na futi ba transport nga pona koma na mimosa na perdre 5,000 retour na 5,000 so na ngoli 10,000 na 30,000 pesa na tila na 20,000 le na yaga na pourquoi maman ofandi bopo ni papa moto na ndako tokena kwena ngoli 10,000 ya ko mela lepsu 2 te papa na mela ta 3 bo camarade ne mami so na kosoma na tika na komena poche ah ta yo mo na ulinga na ngate ah te. Mais il y a Johnny entre nous permis Mikolo disparaître makasi. Nani? Na circulation zo mona na. Na Kinshasa to na site na ba poto. En tout cas na ba tournage. Ba tournage yango ezaba. Na ebita na benga na tuni question. Ba tournage za ka soupe na te. Ba to ba zo tourner mingi. Na mo lelo ezaka ka SB. Si la bisalo na belle vie. Na uti ko tourner pièce mona bakata Mikolo. Ozo mona. Na uti pas même ya ta na sisi bakata na ke tourner la Duchesse na sisa ki lobby. Ya on a vu on a siko difficulté na biso ke kota na YouTube pour ba kota na YouTube mais za moi passi c'est quoi ni yango zo sala bango bazala toujours en actualité yo za ancien déjà mais actualité ngo ngolo banini kasi na ba film na so tele ko mona ngana katiti problème te ata to moni na kati mais net ko na télévision na Kinshasa obina on le kawa to ko bina combien de chaînes ya TNT combien de chaînes à TNT na ebité to ko atana ba 200 chaînes na 200 chaînes hôtel ka nyonso yo bino ba novelas kaka na micro ba tili bino maboke TV et c'est nous ce tikelo ba tala net ngana muto na on le ka pièce ngeza on le kana Libaya TV beso ya nani yo tukolo to atana hôtel les abeilles groupe nanga les abeilles za on le kana Libaya TV pas bodo ata mkomo zo occasion te chaîne le kebele tango Libaya TV kana mina komi na EV TV chaîne mo EV TV na komo le kana EV TV awa na Kinshasa na zo leka mais c'est pas tout ça total. Point d'interrogation. Mais ça n'a pas de souci. On les canons en disant, yo, tika mona batam qui wana Jolanda wana zana fiancé na. Quelque part ba total. Mais yo le bi que ya Johnny oza obungi na bungeli wa. So na bino kota na film Duchesse Mikolo ko monanga. Kota na film Bakata TV ko monanga. Kota na Sila Bisalo ko monanga. Kuna kuta za chaque jour na film ne nyoso na zali. Mais apparemment ndengo c'était ka bango yo oza ceux qui ba bengo na nzondingo oza na batuna yo oka yo pona o travailler na bango to mutu nyonso. Non, ce qui me tourne, par exemple, à confier, si la confier, il y a comment filmer, on a une possibilité, yo benga batuna yo. Na poni ba oyo nanu bo négligeaka. Neti batumi ba banga papa masumu. Nga na bengi. Mama bolingo na bengi. Mama pembe na bengi. Na chaka pe papa shaba me akufaka déjà.
bon na tourner les athées na bengi papa Kofi na tourner na na bengi ba bobo na tourner na ba na bengi Teresa na tourner na ozola nanga voilà ka ba ancien oh bon Teresa za muta agine fona zo banani kasi Nathalie ba jeune fille mususu yema aussi la paye proposer ba jeune fille à travailler c'est ça problème te on a mona tourner ki to kona ko zo na ngai ayi osala ndenge si la bengi ko soki aussi pechanga bengi na kino tourner za mabete bon ya ngaza na contrat kuna na contrat mais alinga nga mingi même bénéfice a benga na tourner bon CPF so benga na kente bientôt nzinga bana ba film na kente alors ah olobite ya Johnny tongi to ba relation na yo na bana o ba baleki bana o bazoya mikolo eza ndenge en tout cas ngai relation na bana na ebite balinga vie na bango mingi ya balabaka seul vie oyo alanda absolument ba makambo ezana ba vie musuba kenana na bango te leki akoza ta problème ba kenana bango te mais nga place makambo ezali so na yo ki yango fona ya na assister ba leki na baza ba nécessaire to pona te ke po baza ba leki bazo otika basi mibali na kenda ko assister bango mais ba leki yango bazo manquer mikolo bon so ba manquer mikolo za bango ngai te nga pena ba manquer so manquer ga lepsu na ko luko na ndengi mususu to solola ozolanda mais ce qu'on manque par exemple ngaboué na kotala pona likamuni na ko luka to na ko bengo to kutana ah petite vie ne okake loko moko bona bon lemsu ngabité yaki na contexte boy mais la plupart en tout cas ba respecter nga mingi siko yo siko interprétant ondeni par rapport à mikolo bagarre entre ba ancien na ba nouveau au ba yena monde bino ya théâtre bagarre ngoza bitubango ezozala wapi bagarre fois je peux dire moi ba querelle wana na oyoka ngote kana yebi na ngote mais il faut yeba Johnny te na yebite non nos attaques pour réconcilier ba tout mon côté na monde bino théâtre non neti ba Gabriel Seri baba na obeba na mwana mwaso soki nani na bosa ni kombo na ye ye pas moi munene boy na meke ko benga Gabriel parce que Gabriel azaki actrice ya les abeilles na meke ko pese conseil tant que président na ye ayoka nga bité bobo mamoto wana ce n'est pas bon boké baka na ba langage moko o eza ba mal ba dépasser ba injure public yana ba pénalité na ngona l'état ba yoka nga parce que bilo soko finga mutu take porter plainte ba preuve ezali ba ko kango ko 3 mois 6 mois de prison ya mutu pesa ka ba conseil to ko linga te ba sala o ya sali bo alobi boye mabe to ba artiste pour to boba na pona ni mais bozo bo mala quand même pour monde na bino poison comme ma mama et donc on peut comme bangisanga c'est ba ko tinda bato nete babitila papa nsaka la poison nganga no bitila nga poison po matangenge ata na kokufa nga lelo te motila nga kaka e mo bangisa bato nete mikolele kaka o Delta Force mikolele ki o Cheko mikolele ki o Ibutu mikolo su makaya batie kuna o makaya lié poison mais baso lela ngwa neti Ibutu lo baki yebi mutacheli poison ah mama nga na yebi nga yango na ko banga nga ko tambula na ba luka leki nga sa kufa na yetu sa ko sa na yesu va dadi Kambala pe sonam na mo banga mana na zana mwasi nga to zo mela toujours lié ici na ko mo banga vraiment en tout cas et ça peut ba plus musula kenati ba fête musu kutasula kenana ngate ba milliers surtout na zana penalty à part musala nanga na uti musala na zongi RTNC na zongi njonji na kina et puis so kina njonji okuta yepe na za mkolo na saka na milliers batute na zana kwena nga so bobenga yako tourner na ye so na sisi da kangi valise sac na nga na zongi. C'est quoi par rapport à poison les oraignées yo okolo bani na lobaki na zo mituna keso bazoti la ba poison pona nini banganga na bango to yebisa bango bongo to ndenge parce que kaka batili mutu poison o kaka mutu ali poison mais siko ekomi nini ekomi lipa na nguba to soso na kwanga poison mutu ko kufati pourquoi ko sala ba ninga ningwana nete yibutu na benga nga papa nini abi viens à comprendre te mikolo so na moni la reine ya benga o papa o tali na nini te na oki kuna makaya lobi batili poison bona bo ah mais pona nini tu écoutes na makaya lelo na tuni papa nini bela mais na mone nzonzo to solo la courage azo tafu na bakwanga ni kuna mais siko poison batieli ye wapi ngana zo comprendre te donc poison est la rumeur ah ya lo bibongo akene pa mutu mo ba tsara ba so yango po babi soko za na verre o tie mai soko boki soyo moni so yango kiti bu mbangu eba za na poison. Mais vous avez prise en charge gratuite, pardon. Pourquoi pas ne pas aller au non, ils ont la place sous na tuna que c'est pour que na associé habité. On va sala na bango amote. Delta pas na carte wante. Mais ils ont ba spécialiste habite tata mo za na cinéma za somme. Soko pesika verre o tina mai.
So il peut que ça l'expression qui est là. Soit faire tiamai, tia so que quoi kaka paf. Donc so tiebo, so que ça c'est PPTV maman des ala. So que panzani maman, na PPTV te place pour écouter na bino bataba ba journée en ligne. Vous voyez ba? Mutu so canal local. Aïka peso on ba collade. Ako pesa ka collade botika na ekoto na zolo. Makameze beli fo zaka mael. Merci papa. Oui. Ndeko Renata Utobal aux a informé quand même. Nazaki informé wana toki na moni mukolo ya balaki mukolo toki na oh moi c'est Alain Kufaki mamicho. Pour mamicho zaki ami ya ba ki click mona ba mama Dudu. Jour to fandaki parce que na santa ki content to vendre ba elombe ba tumususu na place matanga salle ezalaki et pas ya Alain Kaluitu Kadioko. Na monika maman bijou la reine abi président ça elombe président. Ngana ki pendant que mariage à Renate. Yo, quelle invitation t'es? Bon. Après c'est ngate, je ne sais pas pourquoi. Après c'est ngate au bakendeki, c'est bon ngapé na ki. Lem so ko pesa ngapé na yina ngate ponga na ki pananga ba fitite. Ngangote. Peut-être yangwana hésité na ya opesa. Je ne sais pas. Ce que pensa na ngana na mon mutu so ko za na mon na mutu. Akoza na esprit na ngate. Mais na bozo to kutani ya mais leso na mutu mkola opesa ba invite. Batala mkola ba invite so ba koma ka. Embrouillé. Même yo mkola oza mbalingo bala tamso koyeba sute ko ya kosala émission. O bossa no biso. T'es là bossa maman Doudou te. Mais bossa na invitation mko tout bien. Trouble te maman Doudou. Kala comme ça linga bala comme ya comme ta kufeli. Ba mbrouillement wana. Mais Mikolo na réseaux sociaux en tout cas liba la Renate ça la polémique. Amsus ba oh abali mobali tozo yebate. Amsus ba lobby abali mukolo. Bino kaka bongo. Di kapre ba bali na yo mama moi ça le game là. Moi c'est le ngakala. Oh di. Moi c'est le ngakala sune moi ça saka moi si. Azala mukolo azala mulaya azala ndenge na saka moi si. Tama bali moi c'est moi ça le choix na bino bolinga bala mbala nene. Oh en tout cas bino artiste. Félicitations maman Renate. Suivez les guides. Na lobi yango. Na bi mutu no so ozana mobali bala toyeba. Mutu ozana la reine bala kiti. Esa bala ki artiste comédien. Abali mbala Eric Mbambi. Kitoko mariage. Wana parce que la reine azalaki toakine na troupe moko na nouvelle oyenge ya mutu ka penga invitation na keneki fête. Papa Johnny moi actualité musu sezo réunier Mikolo eza. Na ebite soko yoki porte à porte. Bandeko na biso ba africain africaine précisément bazo ke na Dubaï balesi bango banyei bon comme ici bango bambwa zo image wana natala ki mama solo biku tutamso na lia soute zo image wana insera ngona mun masolo beta siko yebisa bati botala image yango nyonso to balance ngo nyonso na likola mbongo la lobina yonga tuninga bi oh Dubaï so makambe kobi kuna ya boy ngasa esalenga na muni ba image yango mais na ba na mwana nga presse bobo ba image wana to kotala ngo 2 fois 3 fois te so bato ba osala biloko ndenge wana je na ebité quantité nini ya nini matière fécale ko bime kota na muno quantité nini ozo lia ngo pozo sepela aza $10,000 ni na suka $20,000 na ndenge atako to 10,000 ngo souffrance yo mono bien salité on ezana ba kilostome ezana ba trichocéphale ezana salité ezana poison na makame belé salité donc pona mbongo ndimi bon je ne sais pas maman ngai lelo ti lobi na ko sala ngo en tant que papa o pesa conseil ni na ba na yebi bato ngo te conseil kaka est-ce que yebi bato ba sala ngo ba msu ba yebani bon nga na yebi na ngate conseil ni na o pesa bango vie ya nzambe umelaka ya nzambe eumelaka tozwi lelo te lobi okozwa yango oyebi ke mama nzambe pa pesaka na tuni oyebi ke nzambe pesaka nzambe pesa makasi na koko mitungisa mamingi nazozanga ata $10 ozola nanga nazanga ata ozo mbongo wapi tala mboso nazaka piaka na yebi na ngate na kaka trésor abengi vieux za wapi tamina za côté yekuta bazaki na hôpital je pense to azaki na hôpital so ni abina ngati na comme na Victoire na azobenga benga zo te téléphone kangami na kibi na charge mo ba charger ta ndam ta na zo charger boye pa côté vieux na termina inter matongiao na kikuta na nzinga ye témoin yo sizaki hasard nzambe ni mtatidaki CPP nzinga pesa papa nsaka la autant ta ya muke wana souvent ndako na ngai nzambe pa pesa ka so sengi nzambe na bosolo nzamba okaba mais ya kolukila ngona banzela wana te ozwa $10,000 na ndenge nzambe azana nyonso to sengi 100,000 opia yo opesa yo mama nano bima opite mono beti li baku po lokoti $1,000
pusaka na nzambe te ya nzela wana te nga na kende nzela wana te siko papa na nga tiaka la soki tosangisi mambwana na bagarre elongwe ezaki ba incompréhension tozomona ka ba artiste musicien ba pasteur pe bakomi kobomana ba pasteur oyoka oyo rando ekomi nyonso wana pona yo par rapport à temps de la fin on est ozomona ndenge la fin du monde parce que na babe na tonga suka ba makabe ozale belé ba guerre kwa ngubima guerre zo sila kate ba est kuna ko boma batu na ba kodeko ba afdel nanu ba nan ba zo boma batu bino congolais zo boma muninga ne congolais kuna lesu 38 morts 38 décès bona boye bana ba uzanga botosi na ba naku ba parents ba baloba te donc nous so wana liboso na biso ba parents to koti so ba papa na biso ba ye ba koti bafandi ba otala so biso bana to koti ba kangi ndako mais siko ba parents balali bana ba komo kangela biso ndako mukile komi en envers donc yango no moni peut-être ba signe du temps o ba témoin de so ba to yebisa bino ba yeso so kala ke boye ba kana tango ya suka bana ba ozanga botosi mabale ko kufa basi ba osala boye ba pede ba ko bima ba lesbienne ba ko kome belé ba mukili yango peut-être zo mona mais to bondela mingi nzambe na biso asala pona biso to zala kaka to bondela mingi makambo ne komela biso te to bondela mingi ba poison zala te to bondela mingi to tambola na fidélité na makambo belé parce que ba signe zo sala isa malam ba poison ba kisi ya ba Dubai wana makambo belé faut que ka Dubai faut que kisi pour zo 10 000 $ faut zo kisi nzambe pesa kati pour to chanza mena sima ko bandeko donc to lingi makambo ne sala masute to bondela nde nzambe mingi to mi pesa na mboko nzambe to zonga na makolo ya nzambe nde to ke liboso. Papa Johnny na nyonso ezoleka par rapport à ba pasteur na biso est-ce que vous avez ba pasteur okolo ba comment statistiquement okolo ba ko sala statistique ya ba pasteur combien au bazo banga nzambe na Congo te na mama nzambe za glissa na kota na makambo na te nazaka na prophète mona inotala ka mingi à part pasteur nanga pasteur apiti naza pasteur nanga l'église les naziréens o na ebike ndenge na vandi bosoki likambo na bengi intervention rapide pasteur nanga à part na prophète inotala mingi prophète Konde ndenge to na ndako to sono ya liloba donc nalinga kota mina mama pasteur te parce que les restes tikali na mona bangote po mbali bosona bana na mona ko sambla bene pa maduda mimanga na résurrection pa ya pasteur Dominique Ngoi mais et longola nga kuna mingi parce que pour mona pasteur est difficile na ça le problème na ko poser pasteur mais au mona kaka bagarde banene po mona ina bureau pasi do bazo mona nikola soki ndenge ni habité faut na pasteur pas suivre ko zala na ko bengi na téléphone na keto solo li kabona na ngombe besoin na ko benga passer ayé na ndako na ngape ko bondela asa mosala nzambe pourquoi ba ko péché biso to mona bon ya mona tikala na église dans les naziréens na yolo awa avec pasteur Apiti. En tout cas merci beaucoup ya Johnny to comme déjà na suka un mot de la fin. Merci mingi na Charlène la plus posée motema kunzilele vous s'abonner toujours na chaîne na CPP TV pour vous ababilo quoi bien en tout cas pour vous la de citer parce que mais que les gars qui mon montre mtazana makamebele c'est quoi couper mais à l'amour qui c'est quoi avec force ya mon makameta makalate pour kuta na ba théâtre okuta na ba gaga ndenge kozala na ebike toujours avec trésor ndinga na ozala pe na pointe na ozanga te na makamba Charlène vraiment merci maman beaucoup ba toujours na l'émission boye et puis ça moi-même quand même ba leçon que na ba point de vue ya batu ya ba artiste comédien ndenge monde na biso zo kende ezapé malamu pentate ya malamu to copier ya mabe to bwaka merci. Ok, moi mbote pa ya bandeko mbote mingi na binomoko maman na biso pene bikombote Beni maman Beni ouais Beni mbote mbeto na trésor nzinga na caméra mbote na Charlène la plus posée motema ya kunzile ba mbote mingi mbote na Jacques Ntingi Mwanza New Jack Shop na mosne Choutete mbote na Blaise Ntsaka na Saint-Étienne na mosne Andrea mbote na Clément Dangi na mosne Liane Mimi na Londres mbote na Papi Kuyalo Bilamba na mama Chako mwasi na ye Papi Kuyalo le millionnaire mbote na Emery Emeda na mwasi na ye Mélanie Linga mbote mingi na Mbuta Metro Makengo Metro ba mbote na Maki na mwasi Jakitaba
mbote na Lupini Kanga Sengo na mwasi na Etete Kimwena, mbote na Emery Emeda, mbote na Demont Mukonda, mbote na Willy Mambu, mbote na Ngadeda Ngadios Mokere Koro, mbote na Ans Luzolo Talakaka yo, mbote na Devos Musoba, mbote na Afilunga, mbote na Domaze Tantu, mbote na Sans Faute, na Bidi Kobore, mbote na bino en tout cas, tikate Nzambe, azara bino mingi na Mama Ngiangi, Mama Hélène, mbote na Portugal, mbote na bino mingi en tout cas. Tozoko bakaka tout ça toujours en bonne santé et en bonne émission. Merci Nabino. Voilà. Merci Naban Lekonio sur Balandi à CPP TV. Tokomi na suka émission Nabiso. Merci na attention au bopesa qui na émission Nabiso Actualité News. En tout cas, bozala toujours branché na chaîne Nabiso CPP TV. Bisika obo kozaba news, actualité news zo leka na mboka Nabiso. Na pesi merci na Trésor Ndinga Oazaki derrière la caméra. Merci na ba abonné nyonso, merci na balandi nyonso ya CPP. So na bandi ko tanga moko na moko ko zwa penza temps to kola lawa et au sala ennui na bino balandi na biso. En tout cas tokutani balasima. Merci. CPP TV officiel.